Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, non soit des shows de Nar TV, merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Papa, maman, Simba, Nabokebi. Tu es tous sur la lisusu ensemble, kakane, tous sur la Ranabino. Nazana besoin tous sur la Mouké, Makambuya, église. Ces derniers temps, église Anzambe Koti Mobulu. Bible lobaki na mikola suka, bokomona bilembo, oekolaksa bino ke bokomi na temps ya suka. Bokomona bilembo oekolaksa ke tokomi na mikolo ya suka. Mais bilembo ango, ezo continue kobima pe ekobima pe continue kaka tina ndenge mokili kosuka. Oyo zomona na photo na che awa, tanto yo kokanisa kacher ou bien yo kokanisa bitumba. Te eza bitumba te. Oyo eza na kati ya église, dans l'église de Dieu, oyo zomona kangi mutu ndengo wana passe-temps. Oyo to benge pasteur te, il faut respecter les pasteurs. Oyo passe-temps. C'est-à-dire, andate kakoti na église. Problème eza boy. Eza na image moko batindelinga bazo sala mutu délivrance na église. Franchement, ngai ekamusinga. Mais na kolinga ndeko moko, soko ko comprendre image ou bien. Soki eza makambo ya solo, komela biso kaka na commentaire qui était des shows. Tika eza makambo ya solo, délivrance et komandengo wana. Tolo babongo e koma bongo. Po boye ezalaki te mais ekomi. Likambo ko bambara batu na bakiti oyo. Ça c'est la deuxième passe-temps, comment dirais-je? Ça c'est le deuxième passe-temps au nga na moni. La deuxième fois au nga na moni. Na mona mususu azo bamba ba mama na kiti. Mais awa siko na moni azo bamba papa. Donc esali mawa passe. Na soni ndengo zomona na toza na église wana banyati papa kao mais nazo lakso vidéo otala nde mambo ezokende. C'est-à-dire ces derniers temps bato bakomi koluka basimba nzambe na maboko. Bato bakomi na besoin bamona nzambe na maboko. Mon peuple périt manque de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça. Oyebi kozanga koyeba ndezo mema biso na makambo parce que eloko ba osala papa oyo il faut zalaka congolais pour ndimango. So oza congolais te okondi mabilo abwete. Il faut ozala congolais kaka pour ndimabilo kwa bwe. Mais sans plus tarder, zelana laksa o vidéo rapidement. Et bon otozonga na développement. Na laksa yo na des vidéos oyo komeka comprendre eloko moko. Mais à liboso na bandi na vidéo oyo. Tolanda na vidéo o comprendre qu'est-ce qui se passe à l'église. Tolandi. Qu'est-ce que c'est? C'est même besoin de la banda pour la musique. Voilà, Kumbaye. Landa m'a besoin de ça. Kumbaye passe ça. C'est bon. C'est ma papa. Bikina mko yaka. Nyata. Bra. Tozawana na tunibui. Oyo. Ndeko moko yebisanga awa. Oyo salami. Ce qui est la délivrance est commis à Sika. Yo komaka qui a délivrance ya Sika des choses et zalaka. Et que ça la bien. Mais si ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Naibite andate kaye kokota na église to likambunini. Est-ce que bazo ça la catch to likambunini? Passe-temps comme andateka. Ya quel genre ya délivrance? Bambi papa na se. Bolinko vanda na banda kute yaka ozo lukobika. Kota na mukongo. Kuna na bakiti. Lobi natali image na bukani panzi na degré mo na lalagite. C'est-à-dire na lalika na image na loti na image. C'est-à-dire na loti image makambo ezo salama. Non, j'ai pas compris. Ces derniers temps tozo sabino yo mutolukaka délivrance. C'est-à-dire toke au-delà de pensées, on est au-delà de nos pensées. La pensée humaine, le pensée humaine, ba pensée na biso, le pensée humaine, toke au-delà des pensées. Kaka nenge to mona ki na tour de Babel.
Peuple akendaki au-delà ya pensée pona koluka amona nzambe na misu. Peuple akendaki au-delà ya pensée na ye alukaki akoma esika nzambe azalaka amona ye. Du fait qu'akomaki te azwi flèche abeti, alubina beta flèche et touché ye kuna kote azana likolo akweya. Bazwaki confusion pe bakweyaki balobaki minoko ya kokesa na mokili epanzanaki. Ces derniers temps mokili ekopanzana pona makambo. Toke au-delà de nos pensées. Tokomi na besoin ya komona nzambe na misu. Tokomi kaka na besoin ya prophétie. Tokomi na besoin ya délivrance. Délivrance o tolingi ya boy. Tolingi te délivrance ndenge zalaka kala bazo délivrer mutavandi tranquillement ba prier pour na yo nguya nzambe sali non. Biso tokomi na ba délivrance moko comment dirais-je? Ba délivrance moko musclée ou musculaire. C'est-à-dire il faut ba buko ya kobuka. Faut pas beaucoup ya kobuka ba délivrance moko donc musclé donc il faut pas bétonasser ba bamba mais e bambeli wana soko tuti mutu na se mais okoki ko sa l'hémorragie interne okufi bat combien ba kufi pona makambo na bino ya kokende o tokota 100 jours to mona nzambe na misu ba kufa to yebi yango to mona ki ba témoignage mutake jeune à 100 jours il y a 300 jours ba kufa. Yaya ba pratique oye na église ces derniers temps nous devons faire attention andate ka koti na église na kotali so image pour la deuxième fois au comprendre et le komoko tolanda omoni faire kokendo luka nzambe na miso et puis eloko aboye na yebisi yo po basalo eloko aboye foza aka congolais so za congolais to okondima ngote faut congolais nda kondima biloko aboye. Parce que ces derniers temps, les Congolais cherchent à voir le Seigneur à l'œil nu. Les Congolais cherchent à voir la prophétie à l'œil nu. Et ça dit ma wapas, na son. Il faut zalakaka Congolais pour ndima biloko aboy. So za Congolais te bilo abo kondima ngote. Pour ondima ngo, il faut zalakaka Congolais. Ça m'a fait rire, Landa. Kuna yaya ata yo moko oye koluka nini na esika boye ata yo moko vraiment des shows non pasta kumbi ye kuna na kati ya bato abite yo na moni ezite landa woso esali mawa pasi na soni yaya esali pasi toki bana binzambe. Ce n'est pas seulement aussi en RDC, ils partout biloko, surtout les Africains. Po biso tozana bamboka ya libanda côté mindele baza mundele monte ba ko sali biloko aboye. Donc yango na lobi biloko aboye d'un côté po ndima biloko aboye pe faut zalaka africain. Faut za l'africain. Po mundele boye ko simba te tango bambi boye ba mo police ko bakangi na église bakangi na sango to bakangi na moto azusa biloko na. C'est-à-dire il faut zalaka africain. Il faut être un Africain pour accepter de tels genres de choses. Il faut être un Africain pour accepter de tels actes. C'est ça. C'est regrettable. Et ça, l'imawappas, na son wana quel genre y a délivrance. Na la image mais et ce qui singa mingiaya tokeba. L'homme est au-delà de ses pensées. L'homme est au-delà de ses pensées. L'homme a commis koluka mona nzambe asimba ye ya kosimba. Le pensée humaine, ba pensée ya bumutu, ya batu, les pensées humaines, tala kote memi biso. L'homme est au-delà de lui-même. Tolingi tout sala makambo yo, tozokende au-delà de la Bible, au-delà de l'église, au-delà de son pensée même, ou de ses pensées. C'est ça. L'homme est au-delà de ses pensées. Et sali mawapas. Na soni. Voilà, on a ngana la sabine. Puis to kosuki sa awa. Na kolingana tia support na image moko muke to sa na ngwa analyse ya Chatumba. Chatumba loba biloko moko très capital avant tika église. Mais biloko wana loba il faut to sosola nango. A servir na église pendant 30 ans. Mais na 30 ans on a niveau à saka ba maman.
asaka bana, escroka, asala mambo oyo oki koyoka okamwe. Yango toyaka na babiloko po continuer te. L'homme est au-delà de ses pensées. Biso tokomi koluka mambo eleki biso mutu. Tolanda na muke ndenge Tchatumba mekaki ko expliquer et bongo na peso ba détail tolandi. Pli para ba passer bozona na mobu minene na basi na bango ba ti ba voile baza milai baza na ba voiture pli para baza ba to nzambe te na ko iso na monoko nini bande kona bubanga bango te tala ozubengi dadi tango yozubengi dadi ye kuna vandi azana mbeli na mukongo azu dadi ayebi kazani na nzambe te me yozo ko mise musala nzambe azani na nzambe te ala di sikoyo vie claire avandi yomoni lokola ti vie claire ko musantu njokande démon diable satana puisque ça qui ngaili na ça qui na ba vie claire yo tango na vandi dimanche yomoni ke siko na vandi na za na vandi na concentration na uti retraite njoko na uti retraite na uti na mbenda na za na mbenda na nzoto na celebrate drink e kangingai na zoro ko mutokolia mutokomela mutu eza escroquerie eza ni escroquerie manipulation nazoro bangai oya koboya aboyi na nazoro bangai na makamuna siko sala mais naziko sala nga moko te j'étais dans un salon na ba pasteur nazikisha to makanga moko ka pasteur nasala benga ba pasteur mais loko na zui mandat ko tanga ba komodo bango makamuna bazo sala nga nazo be yanga mutu na sadi ngai na sike escroc nazaki moyibi nazaki nganga nazaki mutu misala be ya lukuta mwasi akokota na église il faut comment wasilanga mwana kokota na église wane wana kosala c'est tout ça nazaki moyibi nazaki nganga nazaki mutu misala be ya lukuta mwasi akokota na église il faut comment wasilanga mwana kokota na église wane wana kosala tunasadi ngai nazaki escroc nazaki moyibi nazaki nganga nazaki mutu misala be ya lukuta mwasi akokota na église il faut comment wasilanga mwana kokota na église wane wana kosala c'est tout ça tunasadi ngai nazaki escroc nazaki moyibi nazaki nganga nazaki mutu misala be ya lukuta mwasi akokota na église il faut comment wasilanga mwana kokota na église wane wana kosala oyoki te ona misala na bango bandai kusala c'est-à-dire baza ebele ezaka ka yete ndenga lobi baza ebele yazaki awa na poto na biso bande kwa poto ba ebi Tchatumba bien aza muto asadi succès ebele na Europe. C'est-à-dire baza ebele bien que za nango ba image moko atika ngo ça fait un bon moment eza ba témoignage na ya salaki avant à libérer église, c'est-à-dire atika alongwa pasteur ami longola pasteur asukola maboko abanga nzambe a déposa bible yango tolingi yo pe mutu zo continuer na biloko ya lokuta yaya banga nzambe déposer bible yaka to vanda na ban mukolo asuke kozala problème yaya tika kokosa ba mama yaka to vanda na biso na ban mukolo asuka atata nzambe akoya koboma mokili aoki koyokelo mawa oleka ata na lifelo po soki te bino bato bosimbi bible boketelema na cher ngana lobaka nzambe akotumba bino te onde balobaka batumba bato na lifelo te bino bakokalinga bino ya kokalinga bakokalinga yo pende ya kokalinga obelinga mbo chua omwende Thomson ebelaka nde tolingaka Thomson mutu ebeli bien soko ozobuka ngo na munoko olandisi na pilipili yaya bakokalinga yo ndengo wana bino lifelo eza moke le passe-temps lifelo kozala muke po na bino ba passe-temps bo banga nzambe. Tchatumba tika nasaleli kaka analyse ya image ya muke o ya Tchatumba eza émission mobimba sala eza na mambo ebele na kati. Tchatumba tika asenga nzambe pardon atubela na ye akenda Kinshasa akenda kosala politique po biloko abanda osala ngo tango azali na poto escroquerie bakokaka musala te balingaka pe musala te musala bazwaki bake kobomba na sima église les bandits de l'évangile, des voyous, des brigands de l'évangile. Bato bayaki ko bomba na sima lingomba na sima ya Bible. Bango yo, moko na bango, mais sauf que gloire à Dieu, si réellement Tchatumba tika na ye, pona omona ye na Kinshasa, akoma na ye ko sala politique, akenda makambu na ye, e ye a liberaki avant tika yamunda asalaki batubela na ye oyo. Ayambolaki avant atika Bible. Alobi na yamboli na libérer église na déposer bible ya nzambe na tiki yango pona ba oyo ba mérité yango na tche moi support ya image o muketo sa na bino analyse tantôt yebi yango comme po yebi yango te kosunga yo comprendre il y a les bandits de l'évangile dans l'église, il y a les voleurs derrière la Bible. Bango tu misusu bango bakomi ko bwaka ba image na ba WhatsApp na ba Facebook tala ndenga zoloba
azotika na numéro na ye boko benga boko kota na mabulu oyo azana mato ya koyoka sai nini oyoki tolanda Tchatumba. C'est tout ça mon travail, c'est tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. Pasteur mon côté na tambuli na ye akoboye ke makabana zo bizaya sorote ba yibiki naziki na basi ba yibiki naziki na basi na boto yibiki wina zana bana ko zana bana ko me na ko nomba na moto basi bele na zana bana ko de 10 yibiki wina zana bana ko zana bana ko me na ko nomba na moto basi bele na zana bana ko de 10. Mais mon client so yibiki moi c'est mon cas mariage on zamba et puis moi c'est mon mariage ngana skina moi mariage naziki atana badini ya 17h na 18h na ko divorcer. Mais je pense qu'on a tant on a comme moi si mon koba mariage on zamba et puis moi c'est mariage ngana skina moi mariage naziki atana badini ya 17h na 18h na ko divorcer. Mais je pense qu'on a tant on a comme moi si mon koba on se passe que bele bele bona ko tikiri bango nani. C'était ça mon travail, tout le monde laisse. Parce que nous attendons mon nangai, et nous m'acabons sur le nazo wangate. Qu'il n'est dans les cours de la passion, autant mon Tchatumba, et ce que Tchatumba sur le monde Zarokota, Tchatumba c'est qui est scrou à basité. Encore bizarre solo. Nazo bango les lots, puisque Satan m'a humilié, les péchés m'a humilié. J'étais humilié par les péchés. Moi j'ai une licence, j'ai des fois des gradués d'université. Mais j'ai été humilié par les péchés, humilié. Ngai na komi moyibi ya mituka, na komi moyibi ya koteka jamba, na komi moyibi ya kosala bachek, mais passer avec la Bible. Voilà là où le péché m'a amené. Le péché m'a humilié par les péchés, humilié. Ngai na komi moyibi ya mituka, na komi moyibi ya koteka jamba, na komi moyibi ya kosala bachek, mais humilié par les péchés, humilié. Ngai na komi moyibi ya mituka, na komi moyibi ya koteka jamba, na komi moyibi ya kosala bachek, mais passer. Voilà, wana bana poto ya kala, bakolo shekula. Bangonde ba beta ba shekula na poto, mais pasteur avec la Bible. Pasteur avec la Bible, mais kolo shekula bangi ateka yango marambo ebele kaka ndenge ozora, c'est-à-dire tozana bango ebele awa na poto ebele ces derniers temps tobanda la bino bango kaka moko on est là pour ça. Ba oya nzambe faut batika la basala musala nzambe, mais ba passe temps totiki la bino tante tozana bino awa tokoya na bino awa na olingo lingate tokoya na yo awa tolanda Tchatumba. C'est avec la Bible. Voilà là où le péché m'a amené, le péché m'a humilié. Quand je vois un pasteur dans les péchés, j'ai la haine. Puisqu'il ne sait pas là où le péché peut l'amener. Le péché va t'amener très loin. Le péché m'a humilié. Moi, Tchatumba, j'ai été humilié. Bakoumi, ngai de ma nature, na kolo mutabetangate. Mais est-ce que dans sportif était mais beaucoup de betanga na ko nyoso Paris ba betaka Tchatumba ngoni ba betinga ye na kimi ba betinga ye na ko kima ba go tambola sute o tambola beaucoup betanga na ko nyoso tout ba ko betanga. Moi j'étais un opprobre, j'étais la honte et des hommes et des dieux. Bande kunanga Tchatumba zo ko na tambola qui vient à un moment donné de mon appel de Dieu. J'ai menti aux gens. Na kosi bato, na kosi prophétie. Na Dieu, j'ai menti aux gens. Na kosi bato, na kosi prophétie. Na Dieu, j'ai menti aux gens. Na kosi bato, na kosi prophétie. Na kosi Dieu, j'ai menti aux gens. Na kosi bato, na kosi prophétie. Oyoki, il a menti aux gens, il a menti la prophétie. Il y a ba profession nezaka pour ba benga ba mama na bino bandoki. Kaka ote mama na bino azandoki. Makambo ozomona eza famille na bino. Yaya. Biso tolinga baye biso papa no ndoki po mutema no ekita. Baye biso kaka mama na bino ndoki po mutema no ekita. Webi biloko esenge to fungula misu. Ya bimisa ya ye atika kenda. Ba o nyonso pe tozomona lelo bo Holanda wana tozela. Ye après 30 ans. Aye ko bimisa secret après 30 ans de service. Webi na 30 ans détruire combien de foyers? Na 30 ans à détruire combien de foyers? Abebisi mabala combien? Abimina bana batu combien? Abimina basi ya batu combien? Akangi ba famille combien bandoki? Nyonso ya lokuta. Pendant 30 ans ou depuis 30 ans. Mais, aouti kotika biloko okara na ba 2018 ans, ba 2018, 2019, nde asali ba témoignage na ye oya longo yana pe ake na ye Kinshasa. Alandaki pe Vital Kamerhe yango pe ye wana bakangi ake prison. Ah ben c'est ça. Il y a le ceux qui peut à tout belé à solo c'est mieux. Ceux qui ont à l'okuta et ben on a un problème na ye ezali kambo nzambe na bana na ye mais au moins abimisa ki vérité. Ba vérité na ye ko sauver bato belé. Ba vérité ou ko sauver yo tika biyoka yoka ya esika yo zo kende. Maman na bino azandoki te. Papa na bino pa azandoki te. Famille na yo azandoki te. Bana na yo pe moko te azandoki.
oyo aza na mato ya koyoka sai nini oyoki lelo ekoma po balia mbongo bien fo bayebiso papa abino aza ndoki wana okepesa 1000 francs bobenga yango nini 1000 euros bayebiso yaka na 1000 euros bobenga yango nini 1000 euros ya service yaka na 1000 euros ya comment vous appelez encore 1000 euros ya bobenga yango nini ya mbeka yaka na 1000 euros boyebi nde bakosaka bino ba mama. Moi je connais pas trop par rapport à ça. Yaka na 1000 euros poto sambelela yo, yaka na 1000 euros tia offrande, yaka na 1000 euros tia dîme, yaka na 1000 euros tia je ne sais pas pour bika tolanda. Na kosi mateya pona zo mbongo na yo, na kosi yo pona zo mwasi na yo, na tindi yo na tika na mwasi mateya pona zo mbongo na yo, na kosi yo pona zo mwasi na yo, na tindi yo na tika na mwasi na yo, na zo mwasi na yo. Na mona kilo ko la gloire et pourtant que c'était le diable qui m'a humilié. Voilà, na banzi oyoki nyonso biso tozo kanisa gloire. Nzoki eza nango pour la gloire de Dieu te, eza pour la gloire du diable. Na lingai kosala mwa morceau ya Tchatumba Muke et puis sa support ya vidéo oyo. Yaya ces derniers temps il faut bokeba. Yaya kebisa matoi na ona prophétie. Quel genre de prophétie oyo zo kendo ndima? Ba maman ba odia bino mbongo ebele na musika ba odia bino ba mbongo de loin ou comme de près ou comme de loin bazo dia bino mbongo. Yaka nango poto sala service, yaka nango poto tumbambeka, yaka nango poto sala bwe, yaka nango po opesa nzambe, yaka nango poto bondela pona yo. Po balia yo mbongo bien il faut bakosa yo oki nenga lobi. Po balia yo mbongo bien il faut bakoso. Po balia yo mbongo bien il faut bakosa yo okende quelque part, il faut bakosa yo batindi yo soki wapi abimina mwasi na yo, il faut bakosa yo mama na bino ndoki, il faut bakosa yo mwana ndoki pesa mbongo to bondela. Donc, c'est-à-dire manipulation dans l'église. Ça, c'est une manipulation. C'est une manipulation diabolique. Franchement, nalala ki na image na mémoire nanga, tant na moni yango, ça m'a choqué. Comment on est loko bazo sala. Ya on a dinga ki lelo penda na tika bino boete bo meka ko comprendre eloko moko na nzela ya lingomba lingomba ya nzambe e bebi. Ya fungola misu yeba wapi yo zokende. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt manque de connaissances. Na minito tokomi au-delà de nos pensées. Bisognon sous toke au-delà de pensées, toke au-delà de la Bible, au-delà de l'église. Le pensée humaine ou encore la pensée humaine, yango ndezo baby sa vie na biso. Toza au-delà de nos pensées. Yaya yeba wapi yo kendaka. Bako sa yo te. Monde lelo soki bako continuer ko kosa yo ba bamba yo na seboye. C'est malheureux zo kamusanga eloko nini bato bazoluka na vie na bango. Andate ka l'église. Andate ka koti na église azo buka mutu azo boma mutu. Na miso abato. Bato batelemi bazo beta maboko balobi la délivrance. Quel genre ya délivrance? Quel genre ya prophétie? Yaya vous devez faire attention. Donc esali mawapas. Na soni leo na lalite na lala ina image depuis lobiti na nde tongo etani. Yango na bandi nango avant to kotsa ba émission na biso. Landa image au mona lisusu. Tosuki na ewana. Donc merci beaucoup au twenga tolo banatonga ngwana ba émission na biso ezokota na ngai to banda na o liboso pour na lendi sa mutu moko keba na famille na ondoki azate bato musana bango kanga bato bandoki bango. Donc mutu na muta fungola miso soki eza nango ya solo nyoso wana ezosala na église yo komaga de shotika ba délivrance asika esi ebima po bino langue asika délivrance asika prophétie asika. Comment loba ke non des choses tika eza ba délivrance asika ebima nango déjà okosungande komoko a comprendre bilo ni tozoloba. Donc merci beaucoup soko tangamba alboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nartivota la réalité. Le plus important, partagez votre émission. Pesa pe bande comme susu batala bande ko balonga na mabunga yaya tokomi na mikolo asuka. Mikolo asuka ezaka ba guerre na banzala te ba passe temps. Bango nde ba obimisa bilembo asuka. Ba passe temps ba ina bilembo asuka oyo ya solo yangoyo. Pour guerre déjà ezalaka nzala ezalaka déjà mais o suko ezande biloko to mona kite yangoyo yango nde bilembo asuka. Banani ba ye nango ba passe temps. Oyo azana matu ya koyoko sai nini?
Oyoki, merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça la bien. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah, monsieur Zakoya. Ciao.